Papa mama bandeko mbote na bino pe esengo mingi ya koyamba bino lelo na rubrique na biso makusa ya mama Kimi. Lelo tokosalela bino bilibu moko ya kitoko pe ya mbangu pona kolamba makayabu na mbala sukali. Ezali recette moko bato ebele ba yebite kasi lelo to laksa bino pona ko changer un peu pona ko bongo ma kolela la biso ya mikolo nyonso. Donc lelo to kosala makayabu na mbala sukali. To koleka na cuisine pona ko laksa bino biloko nyonso sengeli pona bilubu oyo. Donc pona ilubu na biso ya lelo to baki makayabu ya poivron que to kosala na mbala sukali. Donc tozan a besoin ya makayabu nangai eza déjà balongola mungwa. Donc pona bino bato bozota la biso so bongi bosala recette oyo makayabu na bino tango si bokati bolalisi yango na mai une journée. Donc bouton obimba par exemple pona olambango le lendemain. Donc botiki yango na mai bien pour mungwa nyonso elongwa. Soki pe ozana temps ya kozela butu mobimba te pour mungwa elongwa okoki pe kotokisa yango mais kotokisa yango makasi te ebela te kotokisa juste mukie osopi mai otokisi susu osopi mai otokisi susu osopi mai comme ça makayabu erotika la mibimba mais mungwa nyonso elongwa parce que soko tokisi yango mulai et osala niti ozobelisa makayabu donc ekepanzana nyonso. Voilà, donc makayabu na biso ndenge za boye si tokataki si tolongoli mungwa. Pona yango tokosala yango na poivron mais na poivron ya balangi misato tozana poivron rouge, poivron vert na poivron jaune. Et otia biso mwa couleur na sani. Toza pe na besoin ya matungulu, tozana besoin ya tangawisi, tozana besoin ya ail, tozana besoin ya muscade, pe tozana besoin ya mafuta pona kokalinga. Pona robanda, tozwi nanu ail na biso na tangawisi, toniki yango. Toche cube à côté, tozui ba poivron na biso tokati yango mikie ndenge moko na matungulu. Donc to bandana nu par kokalinga makayabu. Pona makayabu ebongi kozwa kalungu oyo ekangaka te hein, oyo na français balobi anti-adhésif. Comme ça makayabu na biso ekopanzana te na kati. Tozeli mukie mafuta na biso ekanga moto. Soki bomoni pe moto eleki makasi bokoki ko diminuer moto na bino. Comme ça makayabu ezika te. Totika makayabu ebela na côté moko moins 1 minute pour moto ekota tina kati mais ezika te. Etika ekoma chocolaté. Faut bobelisa makayabu pembe. Comme ça et ozala kitoko na rolia. Parce que eziki makasi ekomi chocolat tango rolamba tango ekozela batu ekokoma makasi. Bat baolia makayaba makasi. Donc faut vraiment kobelisa yango pembe. Yango wana il faut pas mafuta na bino ezala moto makasi. Donc là makayabu na biso ebeli. Moni etikali pembe ekomi chocolaté. Soki ekomi chocolat elakisi ke eziki. Là to longola. To yango na sani à côté. On a kobelisa après matungulu na biso na ba poivron. Tant aussi si ko kalinga makayabu na biso to ko garder kaka kikalungu moko wana. Mais le col à mafuta eza ebele to kolongola ndambu to na à côté to tika kaka mafuta mukie po biloko eza na mafuta ebele te. Donc na mafuta na biso to bakisi matungulu si to kata ki mikie. Moto etikali kaka ya pete ya makasi te po sino ekozikisa matungulu nyonso. To bakisi ba poivron. To balolaka po esika ya kozika te. Parce que ngana lingaka so tozolia poivron hein et cha moi croque eza croquant na monoko. Et comme vraiment poto na mafuta te. Donc faut ko balola comme ça mafuta ekota ebele te
ba poivron na biso elemba te etikala mwa makasi na monoko. Toko vandisa ngo na moto 3 minutes à peu près. Et les kate parce que sinon ba poivron nyonso na matungulu elemba makasi. To balusi yango pendant 3 minutes. Na sima to bakisi ai na biso na tangawisi tonikaki. To baloli yango tant to sangisi na ai na tangawisi to che cube na biso. Bocha cube ebele te parce que makayabu déjà eza na mungwa. Donc boche ka mukie po sauce ezala mai te. Tant to baloli to bakisi mai mukie esa la soupe te. Kaka mukie po esangisa biloko nyonso to che na kati. Pona kopesa lisusu goût makasi, bobakisi mai ya citron. Bosombi citron moko, bofini mai, tobakisi yango pe mukie. Ebele te parce que soki eleki ekoma ngai makasi. Donc tokotiaka ka mukie po epesa mwa goût. Tango tosangisi biloko oyo nyonso sima nde tobakisi makayabu na biso. Tozo continuer kaka kobalola. Bobalolaka tango nyonso po ekangama te. Soki ekangami ekozika ekozala susu kitoko na monoko te. Tobaloli. Tobakisi susu mai mukie. Sima totiki yango etoka 5 minutes à peu près. Po makayabu ekota bansunga wana nyonso ekota ba elengi ya ba ingrédients nyonso pona kolia. Tangu mafuta ekalingami, mafuta mai nyonso ekiti. Makayabu na biso ebeli. Wana tolongoli yango na moto. Makayabu oyo bien sûr kitoko nango kolia yango na kwanga bateke, bien sûr. Mais bokoki kolia yango pe na loso, na pomme de terre, na mbala. Mais biso lelo to choisir to présenter bisno kolia yango. Nambala sukali na français balobi patate douce. To laksa bino ndeni to kosala yango. Donc mbala sukali na biso to kobanda yango boye. So bosombi yango eza couleur oyo. Bosokoli, bolongoli poso, bokati yango mukie pona kokende noki biso si to salaki. Botokisi yango na mwa cube mukie parce que comme eza sukali, kocha cube belete parce que goût nango ekobeba. Donc boche cube mukie. Botokisi yango 10 minutes na moto. Kolekisa heurte parce que sinon soki ekomi pete makasi recette ebonga soute. Donc botokisi juste mukie etikala makasi po na sima to kokalinga yango. Donc biso si totokisi pendant 10 minutes. Pendant osala recette oyo toza juste besoin ya beurre, donc manteca, na muscade, na toujours kikalungu na biso anti-adhésif o ekangama te. Tobakisi beurre na kikalungu na biso. Vous avez besoin de zélater que beurre nyonso et fondre. Hein? Boko bakisa directement mbala na moto. Ndenge moko kaka tosalaki na makayabu kotika kobalola te. Tokopemisa ngo kaka mukie po etela ezwa mwa couleur moko ya rouge. Mais tokobalola yango po manteka nyonso ezwa bambala nyonso.
Tango ezui mwa couleur, tokobakisa muscade mukie po etombola mwa ntunga. Ebongo to continuer lisusu kobalola. Donc tango ezui ba couleur ekomi moins eteli ndambo mbala na biso ebeli. Donc tolongoli yango na moto. Plan na biso ya mbala sukali na makayabu esili. To souhaite bino bolei malamu, to kutani mbala sima. Ceux qui vous en avez des questions, vous en avez des commentaires, ou bien ceux qui bolingi to sala bilobo na bino moko bolinga kasi boyebi ko sala te. Botine de la biso na ba site na biso www.toutenlingala.com. To na site mosusu www.douama-traiteur.com. To pesi bilombo te pe to kutani mbala sima.